Nzamba consoler mitema premièrement famille biologique, biso famille artistique na ba fan nyonso bo continuer pe ko vondela pona biso. Boza ka te so likambu akufi boko makam noki akotuna soki mutakufi. Oh so yoki neti mutakufi akufi na ete banda ko prier pona la moindre des choses pour mutona lobi a ko sekiso lisusu. Tango oluka liwa na ozwani. Bon eloko sali ke ko liwa e pa ndeko na mindondo. Asali AVC. Donc le beaucoup est dérangé qui. Donc ils ont début AVC. Molimo na e pe mana kimia to lela e famille na ye kimia nzamba sunga ka parce que to lo ba suni. Merci na maman Olive Lembe, maman na biso otika biso te. Nzamba sunga ka mboke bonga. Toza penda te to za ba niveau nde tozalela ka. Eza penza yango te. Ba fille surtout moni ba yini edo ba nigérien wana ba isima na biso mais lo so tali ba position na bango eza gouvernement na bango nde sala bango ke bazala bongo ngai nazali ke attentif Solange Mindondo naza mwana suka ya bana basi na bango donc cela veut dire tous aura 4 filles ndenge grande sœur accueillie qui son âme repose en fait otikali 3 filles à celle qui AVC il m'attaque na cerveau musisa cerveau katana ki hémorragie ndeme mine de corruption na liwa donc so bo contribuer bo sunga biso numéro za plus 243 89 40 16 990 biso tout aux aba passager donc les lombela et beteli yaya na biso ser na biso lobita mswe kozala yo kozala cameraman sauf nga donc moni sauf yo soit yo to sauf yo tenga seko tenga bana fo bakola bakoko yo banga lewati tano milongoli babiloko sikasika wana vraiment bozo koto otali sango ya matanga koto otali mwa koseka po bagage eza kuna mabe mwa bascresse elongwa. Tu vois, dans la vie, il faut, à chaque fois, au vivre, il faut avancer, tu vois, au cours régresser. Le rumeur pousse les informations, car le monde est boule, il faut bouler, mais tout boule n'est pas boule à bouler. La boule, ça peut être très bon à bouler, à savoir quelle boule tu peux bouler. La première condition pour faire de là, tu dois avoir les talents. Il faut avoir les talents. Tu sois beau dans art. Mais le talent, c'est une vocation. La vocation est nulle si on ne la cultive pas. Il faut savoir cultiver sa vocation. Net, c'est ça, bien. Net, c'est bien qu'on font quand même bager mon sous-sous. T'as pas c'est un sous-babi maraté. Net, c'est bah oui, non, merci Seigneur. Net, c'est bah profiter quand même babi ma peau. T'as la so CD mais les marathons. Vraiment. Bah s'abonner massivement na. Mais par rapport bon les autres qui n'est par rapport n'est pas les autres évoluer pour les mara YouTube mais babi net ka net sango e continuer au tolo bana bi ochubi bi wa misusu babi continue na lukio mingi vraiment moni tozango na na posana sana yo penza émission boni musana zo kende ni musala kitoko fort mais sikoyo par rapport ya ndé makamto yo ka epone pare ko longwe pa wera. Salut à tous les internautes, c'est bien moi, Bibien Bravo, le premier artiste à la presse congolaise. Les deux mêmes toujours d'informations, il y a Mambo et les Kaka sur la communauté congolaise. Aujourd'hui, nous sommes sur les lieux, sur la place où vivait notre artiste qui vient de nous quitter, Maman Mindondo. Le matériel est là ensemble, il y a un artiste. Au moins, donc tous allons bango partout, on a terre bisengo, tous allons bango, on a terre pourquoi pas plutôt quitter un terrain pour que tout le monde vraiment les candidats, toute la source d'information. Pourquoi pas aussi
assister nos artistes tant bas passe. Donc nous sommes là pour assister les artistes au Bakoufeli famille au Bakoufeli à Bango et puis également aussi Koyako je la bino ba vous mis partout dans le monde information parce que vous allez toujours on a besoin vous allez informer à la source nous avons information venant de la source donc voilà pourquoi nous sommes là avec puis même les caméramans contestés pour nous donner aux amis au cas d'information tout mais autant un peu micro pas à artiste et puis surtout mais au cas de sentiment la Bango pour ya marabasa ngo ya likambo ezu Bango et puis tout mais découvrir oyo to qui découvrir comme information dans liwa et artiste na biso ya maman na biso Mindondo donc on est là avec Pia Mbemba je signale bien nous sommes sur Congo America TV la chaîne de l'humain Patrick Mbouya pas de cinq les mots de la presse on est avec Pia Mbemba tout le temps sera mi côté mais sur la vraiment to e ba maman zo les gagner et puis tu vas sentir pas de l'un de nos artistes Pia Mbemba to approcher vers l'artiste moi solo na ndenge ezala kaka toyeba mambango ezoleka nini vraiment toza pene ya l'artiste mama na biso top tomeka kosola nene mpe mwa moke bonjour Bonjour papa. en tout cas toyebi biso nyonso déjà information oyo etutima toyi na biso ya mawa nayebi te ntango ekomelaki yo na part na yo oyokaki nini nayokai mpasi makasi mpenza Mindondo aza moto ya moke te aza moto ya monene na kati ya monde ya comédie oyo donc toperdre élément makasi Mindondo basali trop ya trop mpenza ntango tomoma bamindondo tomoma balipati tomona baesengo bamama bomengo bavie masasi basali totala bateatre de chez nous basonzo baba oyo nani Bioko bavie Kwedi donc baza vraiment modèle pour la mboka na biso te baza modèle pour na biso tozwi goût ya bamisala yango à partir ya bango kotala basentiment wana mpe eyeleli biso mpe tokomi mpe tobenga mpe parmi les grands donc esango wana esali malamu esalaki mpenza malamu te jusqu'à présent mpe kaka bapasi yango ezozala nzambe asunga biso kaka organisation tozosala nzambe azanga te kotia biso maboko nyonso eleka malamu baporte nyonso tokobeta efungamela biso merci na mama Olive Lemba ayaki déjà kotala libota asungi mpe libota financièrement toka mama bible ezoba bolamu efutaka kaka bolamu tika bolamu na yo efutaka kaka bolamu oyo osalaka merci mama otikaka biso te na ntango nyonso ya basi oasistaka biso nzambe apambola yo nzambe apesa mpe kimia na libota Mindondo puisque Mindondo ye moto aremplaçaki papa do ye moto azwaka soin ya tout le monde na famille na ye bana bandeko na ye baya na ye vraiment papa na ye vraiment il est sérieusement malade aza vraiment susu na état vraiment te mais liwo eza mystique ya kosépondre bato place papa akende mwana akei donc eza calcule nzambe ndenge asalaka tirage au sort na ye donc excusez so nangi okato moke mama ndenge outi oloba awa liwo eza mystique kaka calcule nzambe nayebi te soki oki osignale un peu public so bakoki ozwa te formation nayebi ke mingi bakoki oyeba mpe mais misubi bakoki ozala ignorant nini esali ke ekose liwa mpa ya mama ya biso Mindondo bon eloko esali ke ekose liwa epa ya ndeko nanga Mindondo asali AVC donc loboko ederangeaki donc ezali debi AVC bondi eye kosala AVC mbanga moko na komema ye na liwa ozo comprendre esali neti par exemple na ntongo ayokai lokwa oteye kosokola nga na ye tofutela aveni moko ato sokola akwei na salle de bain loboko esala epasi toyebi kaka ke kokweyaka loboko nde ezalaka o na nsima nango makambo mosusu mpe ezalaki ntango mpe mpasi esali ye wana loboko esali lokwa kovimba ebongwa miso loboko ekomi AVC ti ememi ndeko na biso na liwa donc na biso akufai na ba 4 heures na mama ye mo na minute oyo déjà corps tolongoli yango eza déjà na cinquantenaire aolelama na honneur nyonso par rapport à kombo na ye aolelama vraiment aomérite bahonneur wana aolelama vraiment soki tomonaka aoloba ya solo asalaki mosala na mboko loba vraiment te tozalaki vraiment na bomoko tozalaki vraiment ensemble ba comédien na biso ya poto soutenir botinda surtout lipati na esengo mama bomengo mama bele molai
pour travailler vraiment na mindono moi mi ba participation na bino ngana olinga kuna assistance na bino so boyé et ça penza biso makasi mingi na ba ndeko na biso génération na biso ba Duche ba de Londres tout le monde boza kuna en tout cas so botini ba participation na bino et ça biso bien makasi ngalinga boza bana yoka bokoma de na moi association na bino bana ya poto par rapport à ba ndeko ba comédien et ça kitoko mingi donc moi ndambo na yiko ba yango zo mona tozo ya chaque fois na résidence awa tozo saka mawa na famille je crois même délégation Angola pesawa tozana bango ilongo ne soit vendre za délégation Angola donc ba yepe tozo sangana kaka nde tozaka na bomoko Angola zolela pote zolela Kinshasa zolela partout bisika ba comédien baza tozolela on est vraiment ensemble. Voilà, vraiment, autour de l'organisation, en parlant seulement de l'organisation, on a évité programme pour notre obsèque, ils ont déjà retenu ou comment? Bon, pour le moment, ils ont provisoirement, tout cas, vendredi. La semaine prochaine, ils ont provisoirement. On a évité, ça va confirmer qu'à vendredi, on a besoin provisoirement. Autour de qu'ils ont pour vendredi, la semaine prochaine, parce que le place, ou bien stade, dans le stade, Tata Raphaël, ou bien dans foire. Tozo voter na balon na biso pe ba na lemba to lobelo kwa minono za mona lemba biso pe ba na lemba to sepe organisation ndenge na biso tozo sala à part biso nyonso ya président na biso masum ba na lemba pe to seso organisation ndenge na so ya ndenge ke mwana na biso moko lemba monument na biso moko na kati ya théâtre ya monde to perdre moko so ya makasi na kati ya lemba par ba comédien makasi bazana la commune ya lemba de tozo s'organiser to type réunion to zana ba bordeaux tout ça déjà ba réunion sous na moto ye awa kana ndenge kaya kokutana kolela na bandeko kolakisa ka libota pe ke non azalaki pe na famille na yemoko liso quelque part à part bango. Ouais. Merci beaucoup vraiment maman top pour attendre au PC puis là on continue seulement tous aux aura interview tout au Hollande vraiment moi d'une manière brève mais maman fongoli moi ba poche belé pour comprendre vraiment émotion et puis on continue. Ouais, nous sommes aussi à la présence d'une grande artiste aussi, une grande actrice Bijou la reine. Tout me gosso la naipeka parce que tous on a maman ming parce que oya uti otika biso aza artiste féminin donc tout cela on a maman tout ka émotion na bango zandeni vraiment. Nous sommes vraiment tout près de Bijou la reine. Bonjour. Bonjour yaya. Tout le monde qui est longa vraiment tu éviter émotion nous zandeni pour un problème aux jubino. Émotion za makasi parce que tondima été makambo comme les sous-biso to lela lisusu que eza passe ngana oloba na omona olokwa ndoto po tozaki na Solange non na nini ya makambo ya mundori abini balela e banda lobi to depuis samedi to bimisa ki corps na éviter et bimeso ki vendredi entre vendredi bien samedi azalaki wana donc on dit maté donc tous letinga na ozanga na likambo oloba pona mambo ezokomela biso nozanga na don nazozanga eloko oloba nzambe kaka akanga non parce que eza pasi to komo banga liweza nini nzambe moko ayebi mais na osenga nzambe apesa biso makasi tolela yana biso mama na biso asale belé biso letinga kutu nazali mo mke na otala ye donc na mabele na vani na sima na otala groupe salon azaki yana nga oto ke batu na simba saki asali pe scénario na atengai to travailler na donc yana nga na ya lemba avant la banda théâtre donc ozanga na mambo loba mambo zebele azamutu azaki na mabe na ye mais bolamu mabe dominé bolamu te donc place azali molimo na ye epe mana kimia to lela ye famille na ye kimia nzamba sunga parce que to loba sunini merci na maman Olive Lembe maman na biso otika biso te merci na motemo ba pesa yo merci vraiment maman merci nzamba ba excellent yo oezangi merci na batu nyoso ba soutenir biso partout Mama Dona Monica, maman sociale nganda Monique na Luanda. Merci na ndenge ondimi to lela ndeko na biso wana na Marthe. Merci na tout le monde. Merci vraiment à tout le monde. Papa na biso Gentini Ngobila, na vis na Nerombungu, papa na biso botika biso te. So botiki biso banani susu. Tozaka na mboko moko RDC. Merci na tout le monde.
tokanaki te ke tokozwa sous problème oyo mais nzambe ye moko apermettre yango tosala esu nini botika biso te force na bino esala biso bien. En parlant de sa vie artistique, na habité Bijou la Reine azora pe temps ya ko prester na scène mobo ensemble na Maman Mindondo. Na biso ebele parce que surtout que tant to sala ki to signera contrat moko pa Maman Pauline na Académie des Stars to zaki na Balea ba Sila ba Gabriel donc to zaki na mata pozalaka donc to zalaka wana ye penza zaki mutu quoi. Mutu ye penza ba scénario nyonso abandai ko sala donc donc à salanga penazala parce que ce qui que son appesi Bijou la Reine rôle à ko incarnango son appesi Gabriel ton appesi mata rôle à ko incarnango donc biso zaki baleki na ena ba bibish mamba à jouer en tonalité tozé belé ya Solange Mindondo a format biso donc eza pas si tozo lela ya Solange to message na biso ka kolela mais non sengaka nzambe ayokela biso pe mawa to leli mingi asunga biso ke la biso penza mawa ata mabezali mutabela pa bikaka pour anika ya biso so mutabeli faut exuka ka boye pourquoi en tout cas te sentir vraiment que l'artiste Bijou la Reine a un sentiment moya mawa makasi donc vraiment à sa façon de parler j'espère qu'à lancer vraiment un message au bandeko bozo partout dans le monde bozaki na posa nango bosa ka ndenge vraiment bazolo bawana nous sommes seulement là to lembate aux lamno ba information au boza ngo posa vraiment to sola kana ba artiste ba rolobaka au baza ngo comme intention au baza ngo comme ba émotion na bango afin que vous soyez informés donc nous sommes ensemble avec Pierre Mbemba to continuer donc maman Abisso merci beaucoup. Merci papa en tout cas ba fan Abisso Jerry Kwangata bo soutenir Abisso vraiment Irène Lengo Tina Seku o akufi aza yana yo ser na yo asepe saki bino ba fanatique na biso bolinga ba fananga o bolinganga bo soutenir biso botika biso te partout donc boza ebele na Luanda bande relation ba José de Londres o akufi aza ser na bino maman na bino boza ebele donc soutien na bino ezalaka bien vraiment merci beaucoup pour attendre. Merci. Ok. Puis Mbemba là on continue, hein? Vraiment on continue tout sur la rana artiste. Donc voilà. Ouais puis Mbemba là on continue vraiment tout sur la rara. Na ba ndeko na biso ba artiste parce que pas sur une des bango nous sommes dans les liens à matanga faut to me ko sur la bango car enfin que tout rapé ba sentiment ya douleur au bazar ngo ba émotion na bango donc et c'est tellement vous avez besoin d'être informé il faudra seulement tout sur la artiste afin que vous soyez vraiment informé de la manière dont vous avez besoin de ça en présence ya artiste Gabriel to me ko sur la na vraiment puis Mbemba on to pour ça na bien artiste to sur la na pas passer au pena et komeli bango une fois encore ba théâtre bonjour artiste. Bonjour. En tout cas, tous en place, il n'y a pas si n'habit que sango autant comme la que ça qui m'a bé n'habité ni autre chose comme liloba n'a pas su comme le bino. Ah vraiment, il y a Solange à salibiso passi makasi. À salibiso passi. Si tozo ba passi pour to kokate. Tozo kokate. Tozo mapene to lobate. Parce que tozalaka na ye na makambo nyonso azalaka. Si bâtiment comme ça dans les vides karaboye ou liboko ou ekei ou pou donc ils a vraiment ils a dire vraiment mité mezoki vraiment mité mezoki na habité pour na to solora mom la ipi ambe manga pena va non ndambo mité mezoki na habité et ça non ndenge nini et comment on a kalaté tout au père de Roger Vika Mundori Mbamorabo quelques jours après et Jules sous na kana bino basi na ebité ma côté wana nini okolo ba pone loko wana tan comme el bino mo nini o besoin discerner ni o bo comprendre par rapport à mambozo la bino to comprendre té parce que na matam gaya Mundweri ba 2 mois un mois et demi non na juin kalaté presque ba 2 mois 2 mois ko quitter na nzimité asali protocole na e balé na e pesana bini to solo lipé to bien normal donc boyoke na sango bela te simple liboko et même metina liwa
vraiment eza passé naoki somo papa. Donc si on comprend bien, maman a vu Mindondo a bélité l'autre car subitement boende malade beaucoup passé. Il beaucoup passé ndé memie et comme il tension honneur et katani ou comme ça ceci c'est là. Donc to éviter ce qui nini ezakara faut lekela ka makambo l'esprit. Malade yango comme belé zo munaka ko vandi boyerin mais tant que to zaka ko kola to yeba makambo te le makambo komi kaka boye rien attention banini de sata sopi maladie na mokili faut ko kanga nzambe vraiment faut kanga nzambe nazo ebate na ebane na olobate. Tu sentir que vraiment l'artiste Gabriel a vraiment émotionné. On a habité ensemble avec famille, ni obo préparé pour que l'organisation y a bob sec ni sur les radios. Il y a Solange aza icône abandi na ba salongo. Mtolo ba ebi Mindondo tazayana aya style na yemo ya Mindondo. Aya na style ne wa luka makambo ba problème. Donc aya na style na yemo boy. Donc aza actrice à makasi. Akomara no scénario makasi. Donc papa, vie ça compliqué. Vie non moi non le battre. Vraiment là c'est l'émotion. On a évité ce que tu as public na yo au promettre bango nini pour na ba programme ya obsèque et puis na évité ba to besoin partout dans le monde on va soutenir bino déjà peut-être vous avez un peu relancer mon message mon pour na bateau baza pour soutenir ko pesa bango le sous encore moi un message ceux qui va pour soutenir qu'est-ce qu'il faudrait que ba ça là na bi li lobeke aux ngate ba public nyos au Hollande ali lobeza ngate asro Mindondo Salim Salam mingi. Il paraît 33 ans, c'est beaucoup. À Salim Salam mingi. Ba soutenir biso kaka parce que tout le monde en est au lobate na ba niveau na biso to komela na ba niveau Mindondo. Bon. Nzamba sungaka mboke bonga. Toza penda tete to na ba niveau ndé tozalelaka. Eza penza yango te. Ba fille surtout moni ba ini edo ba nigérian wana ba isima na biso mais le sotali ba position na bango eza gouvernement na bango ndesala bango ke bazala bongo donc au comparer bango na biso te to tikala pena musika parce que bon to zui chance wana te na mboka na biso to za un peu négligé et là na osenga na bango balemba osunga biso te parce que biso ne to benga liwate biso tozo benga liwate liwande ezoya peut-être un soso elo mo be boko sala ngo mataliza likolo un so maele na bino suki au moins peut-être muto akei onzambe pe na maele na endenga sala mokili to yebite satan pe autika biso te donc ba soutenir biso en tout cas ba soutenir matanga oyo ya Mindondo biso na part na biso pe to sala nécessaire moi muke onzamba osunga biso to ça ba cotisation na biso j'espère que maman Oliva ya kilo biawa maman moko malamu maman moko azotika biso te maman moko problème eza na yende liboko moko soka saki pana liboko mi ata sa maboko lokwa ba maman Oliva wana mais mboka na biso biso ba artiste comédien tozange tozaboete eloko eza na eza loboko moko bo soutenir matanga ya Solange asali mingi asepelisi bino asali mingi maman bango auto kende kala mingi tawa ya 3 mois ya Solange pe wana kei leader a famille wana o penza o mona soda makasi ye wana mais atiki bandeko na ye atiki famille na ye en tout cas bosunga Nicole lekine Nicole ngolo mingi azali na yebite soka zawa pia ko pesa pe numéro na ye benga ye akopesa numéro na ye ekoya na maboko na ye parce que bango nde bazotikala vous comprenez oya biso ya matanga biso to sa na ndenge na biso mais oya contribution ya bana poto batia ngo ekoya na maboko na ye parce que ye asala baye bande ba osala vous
comprendre famille pezali makambo belé comprendre soki mokonzi aye na ndako oyebi ndenge ezalaka ebenda ba makambo ba problème ba nini comprendre bato bi ba préférer bazui ba pesi famille pour makambo so eyate comprendre bo aider vraiment ya Solange bo aider on a aussi ngabine zaka bo aider vraiment petite sœur na ye. Merci vraiment pour attendre au PCB surtout sur la bimo muké na petite sœur ya Solange Mindondo de Kezolo Bama. Bonjour maman. Oui, bonjour papa. Tu es bien que vous avez vraiment la passe dans le Cambo et Libiso on a évité ceux qui toki koyeba un peu organisation ya bobseki organisation tongola ki lobby corps bakulutu na biso msala bien sûr balongola ki corps lobby na mama emo batiango na cinquantenaire. Normalement, il faut que ça programme lelo. Malheureusement, les affaires, les balbaki, papa paie mamouké comme ça, mon collègue lobby. Bon, ça la course donc lobby soir, vendredi soir déjà, tout un programme déjà tout ça. C'est ça. Vraiment, n'habitez ceux qui ont signalé public au Balandabiso parce que tout le monde a un lobby qui est là qui a Solange Mindondo. Ceux qui ont signalé vraiment les qui n'a quantième les qui n'a puis même disposition familiale, ça y quantième né et puis ni ne sait pas. Ah d'accord. Ngai naza leki attentif Solange Mindondo, naza mwana suka ya bana basi na bango. Donc cela veut dire tous aura 4 filles, ndenge grande sœur accueillie qui son âme repose en fait, otikali 3 filles. Tanti Solange azalaki, tanti Solange Mindondo azalaki 3e, na 4e plutôt na famille, tous a 7 personnes. Moko kufa tika biso nzamba zo molimo ne kompina 35 Mindondo loko penda akufeli ezali maladi monde to loba tango mukie bandeko nanga maladi eyaka mbangu tokoyeba te liwa eyaka to ndina zoloba okokanga ngo ndenge nini soki mokolo pe mapesi pe mana ye nzambe biso to razu pe mana epito tozana eloko koloba te ba bela kitango mukie asalaki AVC mataki na cerveau musisa cerveau katanaki hémorragie ndeme mine de corruption na liwa c'est ça en fait. Mais quand même donc on a assistance ya ba comédien ça quand même ils ont aidé nous totalement. Ah franchement non. En tout cas nous avons maloba ceux qui er moko la zo za moi kimia bomo na nga pasi na omona bandeko nanga bayaya bandeko pourquoi pas na ba collègue ba otika biso te so ba o baye ba misuba ke ba o baye ba misusu ba ke ba o baye ba misusu ma ke surtout respect ming na maman Olive maman nangai nandima kité moye oye pene nanga osimbi motema nanga Nicole. Je ne pensais pas mais aye pene nanga Nicole asimbi motema nanga y compris la bayaya ba collègue ono sona okuta et ça penda botika vidité ceux qui baye groupe ke to no mona bona mona ka yaya no mona ka yaya no mona yaya nangai en fait c'est ça. Vraiment ceux qui ont lancé message pas batunyo so ba za na poser à soutenir bino peut-être misu azwami libanda ya mboka o baza pour soutenir peut-être numéro de téléphone ndeni ba ko ça pas contacter bino pour que contribution bango pe ba bazwa musika et comme pas bino famille. Merci beaucoup. Na bande ko no sobonga ko contribuer pour na Solange Ngolo mingi bo hésiter te parce que baloba même besoin ba misala mutu etanga maka bototanga ye na misala na ye azaki famille mutu famille likondi ya famille yaya mama a pourquoi pas to ba papa kotaki na makamba bala mibali ya famille donc so bo contribuer bo sunga biso numéro za 089 40 16 990 089 40 16 990 plus 243 plus 243 89 40 16 990 nde wana bokozwa biso contribution na bango kokoma la famille vraiment merci beaucoup. Donc jusque là programme mon retenu et en anti exact lobby ne tozwa précision correcte tozwa ma précision de lobby vendredi nde topesa na mokolo na lié plutôt na place de kozala l'accord to bimisa yango wana. Merci vraiment c'est un mingi attend on peut savoir biso en tout chose sur la moko pena ya famille oyo moi se présenter bien que aza petite sœur ya maman biso tika biso Mindondo donc là on continue seulement à l'interview avec puis même le cameraman incontesté tous aux kaka bae
bazana pasi bazana biso banito me kosola mambango vraiment ça fait vraiment mal de perdre des artistes et d'une manière affilée comme ça donc ça fait vraiment mal. On est là to partager ensemble, on continue jusqu'à ce que tu enterrer maman na biso to lemba te ko même no information au vous ala ngo pour ça bino ba besoin mi partout dans le monde. Donc puis on est là, on continue de faire là. Ouais, puis on continue, nous sommes à la présence d'un artiste charismatique Kanto. Tout sur la vraiment na yeli susu na monde kama mbo ekomeli bango. Bonjour artiste. Bonjour. Tout le monde est ici car on a pas si pena ko perdre artiste Monene le roi Mindondo et ça là yonde ni tango ke sango. Bon, nazaki émotionné et puis ndima était na satanda qui te po comme on a servi azalaki donc yango ezaka mystère de Dieu po comme on est boye si na maladie te nini te to zazani na matanga moto zaka na ya didendenga to zaki na beto développer na biso ana mamutu tout sibit mana kaka boye o serada webi ke vitesse ko to bato poto nem ba bisanga la mukanga na mona misanga Henri Jana mbula de midi abengi ngao est-ce que Mindondo ko c'est vrai ngana bia kufa ndela muno ka neti ile kite ko nantala jina mianda femme complète na bobini pa bengi nga nata Londres soni Lydia kwa Mamile dos Santos bengi mama Ntimba bengi Sephora kwa mabango tu bengi nga dona confirmer tant Véronique Wasianga la plus belle femme abenga kinga inde na bia natala bona ningisa pe bo sera faki depuis 5 heures ba blomana na wali passe to moni tozoya ya kawa zaka ko laksa bolingo et puis grandeur na pour aza mwana mkena âge mais na boulot aza pe na bandi musala tongo na ba coupe salongo plutôt tala bango yo pe deux chance au tourner na oui na chance na tourner na et le monde saka bona bo sens sous-titre la beaucoup de tourner ezaka moi net matata par rapport à nini par rapport ba ça sert bona été sert ba ne ko jijinga neti moninga biso neti ba système ba pas poto bo parerere na kin sert azomona neti ngana ka molo lenda na yo kene bem so budenga aloba na ngama pena kato mona ga NSM na ya boaki no nga bana bise na go sala ngo te ata mukolo moko te yoza nini amona pe to tourna ele na tourner pe bia moni emle ko lega batutu na ki avant ko lega batutu na mi kitisa ko lega batutu da ba oni atanga lo la tapi akama bi ngatala ko ngana kanisa ka boy mais kati na nga amona ki makamususu elobi sanda mama bonheur amona makamususu après to moto soki to kutani na ye fona kipeka kanto na omelate et puis yanga na bazali porte bonheur na so to kutani na ye kaka na zakana la na jour mususu to kutana awa dernièrement na matanga ndweri na ndo tika camarade nanga mani tu Nicolas en Allemagne abotama na ngale masko ayaki akanga photo po alakisa bana ndezalaka na palais to kutani pe na ser na taba olela ove mundo ka kufa po ça ser mo pe na yem to organiser matanga ba comédien tout organisation makama ba protocole tout yem ta sala donc ça fait mal ko perdre ye penada to ebite soki nani lisusu o ya ko sela biso bongo puis ezaka mystère des ezaki tana était vraiment akende vraiment ouais parole nini okolo ba pona pa ba fan na nyonso ba talaka de manière que consoler bango pe ba o ba perdre na biki na ba parler ya ra binote mbo na souci mais za pe na mingi o ba landaka ba za pe na pasi wana ya perdre nini oyo yo tant que artiste okyo bisa public o ba landaka mama Mindondo de ba perdre afin que ba za consoler bon ngali na lo bakaka l'artiste ne meurt jamais artiste a kufa raté ba œuvre neza mais c'est ratiki famille ba fanatique na o balinga ki ba yeba na ko soutenir famille na j'espère que ba numéro ezali pour yana ba to milto linga na ka tant to zana ba mo
soki eloko okabela yango eza ntango naza na bomoi pesa nonga okanisa te okanto wana alakisaka boye aya monaka boye moto akoka aza te na ndako ya riche tonga mpe ezangaka comprendre na ndako ya riche tonga ezangaka donc moto akoka aza te donc se wana lobi kaka tosalisanaka ntango toza na bomoi soki ya koede eza ede ndeko na soki ya kosalisa eza salisa bolandaka te boye tozalaka bandeko na bino mpe mpasi moko oyo namonaka nde bandeko na biso balingaka mwa kodenigre biso surtout biso bato ya art dramatique bata maboke okomi na bata mso mwasi bya mobali olingi muta maboke muta théâtre donc bazwaka biso neti bata pasi ok mosala mo tosalaka eza noble soki ezalaki noble te université elinga oza te mpe babimedi eza 4e voir comprendre nga na kosala publicité tosalaka publicité makambo banini po biso kama tosalaka mpe mpo nako bino boyebana be kosala tosala mpe publicité eno tozalaka binemi na biso surtout bandeko na biso ya congolais ka bapesaka biso mpe na valeur na biso te donc oyo nyonso alingaki ser asoutenir famille neza banimero j'espère ke bapesi soki mwa 10 fois eza mwa 5 fois mwa oyo nyonso omoni ocontribue mpo matanga ezala bien surtout na balemba tek donc biso to bana lemba toza na mwa organisation baoyo mpe baa na mikili bokotya mpe po koto oyo na organisation tozosala mpo quelque soit aza artiste ya mokili momba mais aza lemba tek donc mwana lemba mpe na natif alemba. Vraiment, maman a vu ça dans l'Embatek, puis à Mbembala, on était en interview avec Kanto, l'artiste Kanto, et l'on a fait. Vraiment, c'est pas poto par erreur, Nakin. Vraiment, là c'est l'artiste, vraiment. Là c'est l'artiste, vraiment. On était avec lui, donc à l'interview, quand on a eu le Mambouya. Parce que comme el biso de te perdre artiste monene maman Mindondo donc artiste merci pour attendre un peu ça mais tu peux Chantal Kito alinga Mindondo makasi donc surtout moni contribution na et que ça la biso vraiment bien comprendre maréchal Souveilla ça peut donc beaucoup contribuer. Merci. Merci beaucoup. Puis même là, on continue seulement l'interview. Donc on est là pour que tu puisses nous avoir information à la source. Vraiment, vous avez toujours besoin d'informations bino et tous amis partout dans le monde. Donc voilà. Puis même nous sommes à la présence d'un artiste aussi talentueux, Papa Maswaku, Fali Maswaku, autrement dit. Bonjour artiste. Bonjour. Bonne santé. Kitoko ndeni. Kimia bezango vraiment tout monde on a lié à matanga awa na ebité sango o tant comme na matoi na ko ka ke mo perdre collègue na bino maman Mindondo na ebité sala yondi pasi makasi ko perdre ya lokola ya mo malamu ya mo wasola bien pasi vraiment c'était pas facile eza facilité ko perdre mutu lokola et sermo boy mabende soko yebi ete mais so déjà bosoli na bino très gentillesse donc ya bajete mutu moko bien ça dépasse et puis akufele nde nini beli pena makasi te nde toza mbamo papa voilà yango ba fardo to mimaya muso ya ba famille ça fait mal. Vraiment, tu as senti artiste avec douleur, pena, mambo, vraiment ça fait mal. Comédien, qu'est-ce que vous pensez pour la organisation? Qu'est-ce que vous pensez pour que l'organisation a obsèque nous sur les bien? Ouais, ba mikolo baza biso to bana mikie, ça dit mambo za pas ba mikolo. Merci na ba artiste et tout, bazo reconnaître quand même certes, bazo la sa présence. Et puis merci na ba grand parce que tant mbele likambo ko ya kambamo bango batelemaka le temps que biso to ya ba sima wana za moi retard mokie donc nyoso to kumisa nzambe parce que ni ne parfait et puis mutu moko ta otikalaka éternellement na mokilio ya se biso tout oza ba passager donc lelo mbela e beteli yaya na biso ser na biso lobita mswe kozala yo ozala cameraman sauf nga donc moni sauf yo soit yo to sauf yo tenga tseko tenga bana fo bakola bakoko yo banga liwati tano milongoli donc eza normal ça la passe eza facile lo ba kufi mais
tomona ngo peti père na bino adaye bato baolela bino bamonaka akufi mais jour baokanga siko cercueil bayene na badepose wana ovandi otali banda balalisaki ye moto alamukaka te alali alamuki na ntongo bakomokanga siko cercueil akende donc obi c'est fini. Vous comprenez? C'est pas facile. C'est-à-dire mes condoléances à tous les artistes, mes condoléances à les fanatiques na biso balingaka biso bazana biso de cœur. Ya Solange abando boaka bato ebele. Ya Solange abando ko so la pena bato asela pe ba producteur ebele ba filmer. Donc bazala parmi bato oyo ba chaper maboko et ça la bien. Le boko moko lisapi moko sokola kelongité biso bien que tozo bunda koto et puis merci na maman Olive po talaka mama ayoki problème ba moraye maman na biso azara so ayoki kalika ba moraye donc azara na biso de temps et de tous les jours donc voilà l'artiste et joyeux anniversaire à maman donc joyeux anniversaire à maman donc la mère des opprimés moni tito koti maman moni ba maman Olive ba maman motala ti les lozo comprendre que azotika ba comédien te ozomona de azana biso pemeni de azalaka ozomona da maman Olive comment nous ndeko comédien batela biso ata ministre te solo blague batela biso ata maman Olive azapena on dirait donna baka c'est une comédie de biso ne to comment dana mutu mo azola biso charge donc comment ya solo donc comment azapena neti mutu o azoli biso charge ngo nzambe na ngai apambola ye avec beaucoup de respect ye o nyonso baposa na ye akokisa ngo abatela ye vraiment azana vie mulai po mission ene insilité apena missionnaire. Parce qu'on a toute une question en parlant de Maman Olive. Dans le cas du gouvernement, qu'est-ce que vous les artistes, vous réclamez au gouvernement qui est l'arabino, tant que beaucoup de au santé que le gouvernement vraiment assiste à l'abinoté tant que les artistes dont vous êtes et puis vous me rappelez de Pambo comment le gouvernement qui par bisoté mais Maman Olive ndé. Moi tout que tout le gouvernement banda maman banda. Ministère de la culture donc bata théâtre nan talaka yo ebina lobango mbala combien ba minimizaka biso surtout ba ndeko na biso ba kongolo ba mutama boke mala mutama boke surtout jo moko mona mzazo fingo finga ba netinge matanga mafuta boko finga kaka me mona batebele ba boso na ba source vous comprenez obenga mutama boke msu na kin makamanga na fali na kin yo na vie na yo otikala ya kosala ngote koza mutama boke eza synonyme ya kozala te mutapasi koza mutama boke eza synonyme te ya kozala mandiant on est na lobango mbala na okrier si o na lobango kaka soki maram to ça keza buzo bande université nango linga ozala te ine linga ozala te ya beaux-arts pe linga kozala te peut-être ba forma ba artiste ozo comprendre donc batikaka vraiment ko salabo soki to kufi boleli ma ouais mindondo vraiment boye mais tant on a bon moi bozo fi ba surtout biso mibali yoko maswa sia di mutama boke wana mutama boke par rapport maboke eza professeur mutu netinga na saka maboke na mena makamna msusu na businessman na yepa za mutama boke mais quelque part mutu to za commerçant na Congo. Et puis, les artistes sont les américains, président Nani, aux États-Unis, Donald Trump. Ouais, à président Nani. Commerçant. Vous comprenez qu'il est dans la showbiz. Vous comprenez beaucoup de s'arrêter Moutaroya pour à partir de la salle, ils ont propulsé ma kamunanga et Kendaka. Comprenez, il ne faut pas tout niaka. Merci, Maman Olive. Vraiment nazongeli vraiment artiste maswa ko avant que na le capa maman soit na gauche artiste na bi que d'ailleurs good na ucho sekaka awa en pleine interview moi au katinga déjà moi pandindambu na bi que bino ba artiste oyo bopesa biso ba personnage oyo ba ezala un peu comique na scène vous allez wana pour na kolonga biso stress vous allez wana pour na vraiment ko chamo ba solution mo ba nini tant to wana ba mawa na bi que public ya mindondo public na bino o ba message Rolanda art na bino oyo baza pe toucher na koyoka sango o ebele pe ba palende ba landa biso boye baza en train ko lela
N'habite yo tant qu'artiste au pesara bango pe moi sourire na bandaku. So yo consoler bango d'une manière ya œuvre n'habite manière nyo so moni yo ça bien pour nous consoler public. Vraiment ko consoler babilo ko zebele bato balingi consolation au côté na maswa ku TV au s'abonner au bandi kutala biloko kokota consoler papa consoler maman. Donc makamunyo c'est déjà kuna sauf que bato tout balinga biso tant nde to zoka makamba boende tant to yeba ba vrai biso donc ba ya biso zomona donc Jérémy Mbala Paul Valso matanga bimia otinda contribution Jérémy Mbala c'est-à-dire contribution na pe au sala bien donc tozana pona bino après avoir ya okunda matanga c'est-à-dire mambo yo continuer nango mais bato tout balinga papa maswa ko bosa abonné na maswa ko TV babilo ka sikeza wana vraiment bozo kote otali sango ya matanga kote otali mo ko seka po ba gageza kuna mabe moi ba stress et longwa. Vraiment là c'était l'artiste Maswako vraiment ça se passe seulement comme ça. Bonjour maman. Bonjour papa. Mais vu que passionné comme el biso ils ont vraiment il au moins et ça lui pena pas si makasi surtout pas la bino wa maman et on a bandé non miko pas bino avant na pa papa n'habite na part na yo nini okoloba na pasi oyo boyambi pasi oyo sangwa liweza kai loko pasi ata pona ya mindondo te lelo peso oyo kikinganda kufi e salo pasi mais ya mindondo azala tozala na posa na ye aza grand scénariste ya mindondo soka pesi au rôle jouer au bercer yo alobi actrice to acteur bachaka ya l'aise soko mocha actrice to acteur mal à l'aise au pesa eloko yo zanango posate yango moni za ba lignon même ba kanto ba olanda ngo soka bengi o jouer au pesa yo au briefer o menelengi mo moni ndo za mwasi moi c'est singa ko zala boye moi c'est singa te ya mindondo za ki mystique na tikala ko mona mutulu kwa minote ba maintenant c'est msuba gangela biso mais or que ya mindondo lo mwandolo babi acteur to actrice o gangele o démoraliser o bomaye moral il faut au bercer apesa yo eloko yo za yango moni biso lelo yo so tali biso na bango différence eza so to sa musala na biki leader apesi yo ayebiti na pesinga rolo vous comprenez bino na banani différence te différence bino mona ba Nigeria ba leka biso ti bino bino te biso te bato balanda biso ne mais au mona ke ba l'équipe so tinga pe na yini edo na bango na pe na 4000 vies nanga lem suye pasani na 2000 vies vous comprenez mais zaka kande musala ce que to perdre muta bongo lokwa Solange Mindondo Omoni, Solange Mindondo a créé Biso. Héros tozaina on a poussé na été, mais on n'a pas le choix. Nzamba lola wa pesa biso ye, nzambe ye mope mutazui azwande molimo ne vana na kimia. En tout cas na sengi na gouverneur na biso de la ville Gentini Mbaka Ngobila, ex-président na biso ya Derin Clem Motema Pembe. Papa Gentini na ibozaka déjà social, avant comme gouverneur ozalaka déjà social. Papa salaka makambo sala na de ya vie Mindori et sala biso 20 tolela ya Solange Mindondo na ba nini moko ya bien podium ya bien to senga pena organisation ya matangeza la bien mama di mama olive tala biso to longa ba kabongo to koma ba olive lembe mimi lembe kingandi lembe pona yo mama opesa ba misusu vie en tout cas merci d'assistance mama to lobani comme ta ministre ya kitire arco ba peso so yo ba peso yango mama olive biso ba comédien oyo to zwata sens pour gouvernement na biso équipe ka biso te mais yo kutozano na place wana te oza komino ex mais pas biso da ex tozaka mama o ilandi biso na matanga o yeko assister o PCP famille kimia matanga elongwe na bulu yeke o tie matanga evandi kimia mama nzamba lola bakselo su mikolo na mokolo maman kolela tolela mais un peu à grignotant mais en pleurant à grignotant en pleurant mais à grignotant en buvant aussi maman maman ni maman Olive Lembe oui mais là non maman en parlant de tout ça c'est matanga pena ezoleka très bien maman yaki maman Olive Lembe yaki ata yo moko maman yaki ba contribution c'est tuna tina te ezaka po soutenir famille le bezaka na tina ezanga na tina to ezanga sepelas maman di maman Olive Lembe yaki et comme non ga sepelas comme quand matanga sepelas en grignotant en pleurant en buvant en pleurant mais maman oumela maman di maman Olive Lembe to lingara yo maman biso ba artiste to zana yo santa tukutombele ata balobi Vraiment, merci beaucoup. Là, c'était nos artistes, vraiment. Donc, c'est l'ambiance. Tout ça, en place à ma mélodie, tout les kaka. Et moi, tout les lit, mais tant moi, bébé, en grignotant.
ambivant aussi. Donc voilà. Puis Mbemba, tu as peine à artiste Kalunga. Bonjour maman. Bonjour. Tu dis que ça ne sali pas si vraiment la bisonnion soit tout apprendre. Tu évites la part na autant au kayango et ça que pas si grave. Dès que bien au cas passe, bisou peut au cas passe. Mais pas ces autres continuer pour mutazate. Vraiment, il y a joli Kalunga. Parmi vous, il y a moko ya ba célèbre, ya ba artiste qui ont vraiment une autorité dans mboka ya Congo. Parmi vous, les artistes et comédiens, nini obozo bomisa pour l'organisation makambo le. Tozo bomisa makambo malamu pour que ça la bien. Pour que ba observer ça la bien en tout cas makambo nyonso. Et ça la bien. Ce qui est à moi parole ya roloba na public au balanda bino nebi que public va consoler par bino de bolongo la ba stress mais les lots bozo parmi bino ba misu bazo longwa et ça la bango peut passer nebi que ndebo balanda biso na ba parler place bazo mi baza vraiment passe parole ya artiste et pas ya public de manière que va ça peut consoler que ça vraiment nzamba consoler mitema premièrement famille biologique biso famille artistique na ba fan nyonso bo continuer pe ko bondela pona biso boza ka te soli kambu akufi boko makano kino kia ko tuna soki mutakufi so kini si mutakufi akufi na ete banda ko prier pona la moindre des choses pour mutona lobia ko seki soli susu tango oluka liwana o joani ba kondilos pe na bino parce que bino nde ba fanatique nzamba consoler ka mitema parce que seul Dieu a ko consoler mitema zaka yembo nzambe oya pesaki pe azu. Je leur ai chance de retourner sainement à maman Mindondo. Sûr, bien sûr. Bassin est belé. Et belé. Vraiment, merci beaucoup pour un temps. On peut savoir tu as vu que ça vraiment pas si. On a évité selon information aujourd'hui. Le programme est déjà retenu. Vendredi prochain. Vendredi prochain. Sauf imprévu. Vendredi prochain déjà. Merci beaucoup vraiment maman pour un temps Biso. Vendredi prochain, artiste Kalunga Lobi vendredi prochain, sauf là vous venez de suivre vraiment à maman la biso Mindondo et to quoi qui ne de sala sala no sala na pia mbemba les caméramans incontesté pour la opé samno mambo obozala na vraiment pour ça j'espère que bolandi ba propos ba vie pena ya ba artiste na bino bolingami kotala na TV ba ça un souci vraiment ba ça vraiment un sentiment moi ma mingi pour na mutuna bango collègue na bango yaya je dirais parce que la plupart ya ba intervenant aujourd'hui baza ba leki ya Mindondo collègue yaya na bango oyo auto tika bango pourquoi pas je dirais aussi leki pour d'autres personnes donc je signale que bakaro ezo kende wuti ya bakaro oyo tika biloko maman Olive atindi maman Olive maman mo malamu du ba comédien ba reconnaîtra tout le temps que aza maman mo sala bango bena bientôt atikité ou assister ba artiste congolais surtout mingi ba comédien donc moi ba caro j'espère que puis même ba meke ozo mo ben sera mike au monaki ba caro tala car au poche munene ba sima et même bena ça dit ba saki ba fufu ba saki makala ba pondu ba mapa ba kwanga donc biloko ndenge na ndenge ce qui veut dire que maman Olive va mutu mo ya ko sera tout le temps matondo comme on dit dans notre dialecte dans notre idiome parce que je signale que ngala maman Olive pena toza mo ba côté moko donc matondo tondi di mingi mama tondi di nde vraiment lo bara na monoko na biso ya mboka na boala bena ya mboka donc aza maman mo on peut ça ba remercier belé et puis ba encouragement musala sala continue sala ngo no moni ba comédie ba qui vraiment ravi et puis na ba intervention ba ngonyo so bazangité au remercier parce que asala ra pena malamu et belé pas na bango surtout na ba ka ya boetan ba zone likambu donc on était là juste pas on peut s'amener musala nde boala non pour ça
j'espère que boyoki cause ya liwa ya maman na biso Mindondo. J'espère que bomeki oka d'une manière brève comment ba obsèque ba matanga ezoleka et puis boyoki so que bientôt là déjà programme et pesama et puis bobo santé que to yaka lisusu pona ko pesa no information ya programme ndenge za vraiment retenu wana pena et ko sala rabino bien bino atu mesana et puis bolinga kolanda biso partout dans le monde. Je signale que pour votre consolation, continuez de vous abonner dans cette chaîne Congo Amérique TV parce que toujours l'artiste m'assoit comme audio le bape à moi n'engene que quand on bokyo sur la paix moi ba bloquer qui ko longa no stress mais je signale que à paix Congo Amérique vous va gag pena vous aura tout le temps ko se qui sabino et bino un peu moins ma obozango et ko bumusa ba artiste no ko se vraiment à gogo et puis restez toujours connectés puis restez toujours connectés, restez toujours scotchés, abonnez-vous massivement parce qu'il y a une chaîne où je signale avec PMB, les caméramans incontestés, l'image est lengiboye, nulle part ailleurs, l'image est lengiboye, vraiment, au moins en montage, la prise de vie, ça la non. Mais vraiment bien bravo vous avec la qualité donc vraiment bolekisi avec la qualité vraiment vous êtes trop exagérant donc je signale que on a beaucoup sika ya Patrick Mbouya pas de 5 bout de la presse muto atinda ba matos pour la Congo Amérique pesa musala ndenge singeli vraiment une fois encore de plus je dirais mes condoléances à la famille de maman Mindondo batozom libanda mboka pour les mater au soutenir la famille parce que baza vraiment pour ça la soutien à bino ensemble avec Pia Mbemba na moi douleur au tozango to le ba mso minité to pesa be ba motete to saluer ga bino nyonso en général bino tozui moya olanda biso so vous avez pensé à contacter biso pour avoir plus des informations pour matanga ba numéro ça c'est wana vous avez pensé à entrer en contact avec un membre de la famille les cas par biso to orienter bino pour que vous avez contact il y a membre de la famille wana ezala pas mal to lobité botinda mon par biso bena botinda mon te au numéro moi c'est wana sengi ombongo ko tinda te. Mais si vous avez un numéro au moins à ta famille, vous savez comment faire. Vous avez un interview au Mobimbate. Benga soit comment le numéro un numéro il y a bon poste ça pour soutenir kaka donc voilà on était là avec Piambemba j'espère que Bolandi vraiment na moulaï image de ça libino pour la matanga et puis et soyez encore sûrs et puis soyez rassurés que to lembate ko pesa bino ba image pona bobseki ya maman Mindondo jusqu'à ce que arozala enterré jusqu'à ce que arozala rendu à la terre de nos ancêtres. Donc on est là toujours on continue à vous rendre service à vous faire le travail que vous nous demandez souvent ensemble avec Pia Mbemba nous vous disons bye et au prochain numéro. Que ton âme repose en paix, si que tu mon lit, mon voilà la lumière. Il sauve bateau, Tikali, Tomi Bonisa, Malembe. Tina toye yawa, toye lilo kumote. Kasi toye neko kabola mawana, fabio ye bomesi, kasi na mawana bango bisope tomi bongisa mokolo peta mona biso ekoya na butu ekoya na tongo ekoya na midi kala libanga ye na yebi ngai na koleka o koleka na mokili yo papaya kasi na mboka lola mboka na nga awa na mokili se papaya mabele e moninga toutaki mabele e moninga kokamwa esika ya mawa ya lali
ekomisika ba ambiance, ekomisika ba rendez-vous, ekomisika ya milamwa kosala nyonso.